nga bayambaka nga ngako yambaka nga Zambe ezali siko ba mission musu ya Congo awa ndi bakole ba complexe ba photo tout mon appel likambo ya ba président awa artiste Fally Ipupa mbote na Macron lelo komi kaka voloba leader no pas pesa président mbote to bayamba audience na quartier la te makamba komona ba président ma débauche biso makamba komona ba président ya makamba lelo te okopwana biso makamba komona ba président ya makamba lelo te isa makamba lelo te donc on fait le média kanga ba photo na ba président tout okopwana et c'est le gros peu soirée mo ba soirée mo ina yo baba président mo afanye ne wana osenge photo ne confirme de basinga ko kangi na yi ezali siko ba mission musu ya Congo awa ndi bakole ba complexe ba photo afana ba photo afana ba photo biso wana ti mida kanga ba photo de trop na ba président belé pe ko kanga na mutu photo ozala numéro na ye je comprends. Est-ce que vous avez une photo? Est-ce que vous avez un numéro? Est-ce que vous avez une relation? Vous avez une photo. Vous avez une photo. La mission, le président n'a pas sous camarade à Kofi. Pour une photo, on a le hôtel. Et c'est le hôtel. Le hôtel. Et le hôtel. Où est-ce que vous avez le hôtel? Quand on a des photos de Fatih. Moi j'ai une photo de Fatih Beto, il y a un makam. Il y a un journaliste qui m'a dit pardon pour balembi photo. Pour prendre comme la bête, balembi photo. Pour qu'on ait une photo. OK, photo OK. Il y a un caisse et belé balembi photo. Numéro 1 à 4 à Congo Azadi, mais numéro 1 à Bangala Azali. Ah? Numéro 1 à Bangala Azali. Numéro 1 par Luba Azali. Neti biso kota ba yombe ki susuma bien. Na habité sur la col na l'école na bino sur inani. Mais ce qu'on nzamba musique Azali. Wa contrôler musique tout le monde entier c'est Koffi Olomide. Sindi de kiaka yemba wa so kanga miso o chabutala. Wa yemba. Ah mais le quoi pema azo mignoli sanzoto te. Vous comprenez? Sindi de kiaka pena o yemba le 8 mars mabe. Vous avez un coco ya soleil wa. Ngalandi japonais. Ngalandi japonais na coco na été. J'espère que vous avez un ngani muna mema quartier la terre. Ah? Ngani muna mema soleil quartier la terre. Ngani muna mema yi. Ngana coco na été, ngana mwana Koffi Olomide. Ngana mwana Koffi. Ngana coco na été. Ezaki tout ça là qui n'est bien. Tout ça qui n'est bien, tout ça qui n'est bien, tout fifara n'est bien, tout fana n'est bien. Mais on a coco n'a été. On reprend, on a coco n'a été. Naza moi n'a Koffi mais n'engagez soleil azali. Moi n'engagez soleil aza, n'engagez pas Fally bazali, n'engagez pas tout bazawa na quartier la tête n'engagez pas na zalaki. On a coco n'a été. Nganaza, abimi sangate. Abimi sangalani. Abimi sangate. Ngamu mnabima. Ngamu muna beta longiti mabatu bamuna tiba muna longiti mangamoko tinda koma pembe na Koffi Olomide ngamu landi japonais o Koffi Olomide pesi bango devoir pesi bango baluka bakoko ndeti nga landi japonais na bimisa koko ebi koko na ngati merveille moi na ngati yom to yana o moi na nganga mna bote na ninga bapote ponga mna bota ngana koko na ete vraiment pena wa sozo la nanga landi japonais ngaye so na zai koko na ye na beli awa ngana to bela mutucho ebiti soleil atindela ngani atindela ngelo bote mtasunga ngeza ka Koffi ngana koko na ye alo la isaka roi elo la isa soleil a formé ba musicien na ye atika ko compter na ngala ngi japonais ngana koko na ye reprendre banda ko akenda poto ninga kenda poto ninga kenda poto bongo apesanga te loko moko te atindela nga te loko moko te atika ko kontaka na nga loko wana eloko azolo baona alongola yango ngala ndi japonais nga mona liki na TV peso na zaiko nga so na le mutu na ye banda kenda poto ya benganga na ko pe au téléphone nga na pe au téléphone nga o taper numéro soleil za na téléphone nga te
Oui bien. Numéro soleil ça ti. Sur le biso na téléphone na poche na benga na ati. Na benga na yete. Téléphone na ngo na benga na yete to sola raté eloko moté. Bango baza ba collègue na nga landi japonais. To zala bango, to bunda na bango ba koka guerre te batika quartier la terre. Nga na zo continuer toujours. L'onction du Saint-Esprit dans vos vies. Que les dons qui sont en vous se réveillent. Que des dons qui sont endormis se réveillent. Que des grâces qui sont mortes ressuscitent. Parisiennes et Parisiens, frères et sœurs en Christ, nous avons la joie de vous annoncer que du 3 au 4, nous serons en France à Paris pour un grand événement divin et prophétique. Méga École du Saint-Esprit, Charismata première édition à Paris. Vendredi 3 à 18h, samedi 4 à 16h à Savigny-le-Temple dans la salle Le Millénaire. C'est un rendez-vous divin, un rendez-vous prophétique où il y aura l'atmosphère du surnaturel, l'atmosphère des miracles et des prodiges. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des signes. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu du surnaturel. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des miracles. Chers ministres de Dieu, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, anciens, diacres, serviteurs, servantes, ouvriers, je vous invite à ces grands événements. Et j'invite tous les fidèles des différentes églises, toutes tendances confondues, de Paris, de la France, de Lyon, de Lille, de Marseille, les malades, les opprimés. Venez nombreux. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y guérira les boiteux. Il y guérira les aveugles. Il y guérira les opprimés. Il y guérira toute maladie parce qu'il est Jéhovah Rapha. Il répondra à vos multiples problèmes. Je crois à mon Dieu et je sais de quoi ce Dieu est capable. Que mon Dieu vous comble, qu'il vous bénisse et qu'il vous remplisse de son amour au nom de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen, amen, amen. Welcome. C'est tout nouveau. Salon de coiffure et grande boutique de vente de produits de beauté. City Air Beauty, spécialisé dans la vente de perruques, tissage et closure de grande qualité au prix imbattable. Un salon de coiffure pour hommes et femmes. Au numéro 4 de la Grande Rue, 91 260, Juvisy-sur-Orge. À la sortie de la gare de Juvisy, prendre la sortie mairie ou marché. En face de la Banque Populaire, prendre la gauche et longer le chemin de fer jusqu'au niveau du pont. Votre salon de coiffure, City Air Beauty, est situé à droite, donc à 6 minutes de la gare. Pour la beauté de votre chevelure et pour soigner votre look, une seule adresse. City Air Beauty à Juvisy, c'est bien là et nulle part ailleurs. Avec facilité de paiement en 4 fois, du jamais vu. Ouverture du lundi à vendredi, de 10h à 19h30. Les samedis de 10h à 20h30. Votre réservation au 01 72 49 47 59 ou bien au 06 60 97 08 18. City Air Beauty à Juvisy. C'est votre nouveau salon de coiffure au top. Et bon gars. Bana poto, bana ya Paris, bana ya mokili mobimba. Restaurant chez Djonga. Hey yeah! Restaurant chez Djonga. Nouvelle formule. Oyeye lisusu na makambo ya sika. C'est-à-dire que awa ba fandisa akei na niveau ya 2 fois T, surtout que bazali na ba service ya elengi. Awa soko koti, bazali na plus de 80 places assises. Mais côté ya Bilubu, enga ye. Awa ba vandisa spécialité ya Bilubu nyonso. Ezal africain, to européen, kasi pona
ba congolais fanda na onyepo awa okolia po kokata musapi yo muto ngosa sa fête anniversaire baptême mariage conférence to réunion moko boye yaka awa na restaurant chez Djonga oyo bafandisa masolo tu joli kitoko na service ya qualité pona bilubu elamba maka awa yo muto lingo sala emporter ndengo sali commande kaka sikoyo balambeli yo mbala moko pe oziango za mobimba restaurant chez Djonga ezofongoma tous les jours du lundi au dimanche 7 jours sur 7 à partir ya 8h ngingo oza mobimba oyo adresse na yango ezwami na 4e rue François Villon 94 230 Cachan pona bato oyo bolingo sala commande to réservation okoki kobenga na numéro ya téléphone oyo. Oui frère, Babi Djonga futur hein? Nous te reçons la 50 boîtes na Katakin c'est Djonga restaurant chez Djonga yango nde fandisi bilubutu awa na kati ya Paris pe na mokili mobimba eyokani. Lelo tumemeli bino triple action na kombo ya Maxi Bio Café. Maxi Bio Café eye pour na kopesa kimia na ba vie na biso. Pourquoi to bengi yango triple action? Maxi Bio Café ezali kopesa solution na 3 catégories ya ba problème ya santé. Ndakisa éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, mokongo pasi ata kozali na problème ya érection faible. Maxi Bio Café ezali kopesa yo endurance pe efficacité esengeli. Yami balé Maxi Bio Café ezali kosilisa graisse nyonso na nzoto ope kopesa yo taille oyo esengeli libumu ata soki mokete ya misato opona bayeba mesala kosala mosala ya pasi mokolo mobimba na se ya moi to pe na se ya malili. Maxi Bio Café ezali kopesa yo vitalité pe énergie ya kosala mosala makasi uta mokolo mobimba bosimba ete Maxi Bio Café salami na ba plante naturelle pe efficace pe ezali na lolenge nini esengeli komela yango mpona kobénéficier na triple action mpona bayeba zali na mikili ya poto bayeba lingi kozwa Maxi Bio Café bolanda biso na nzela ya singa na banimero etiami wana pe na baadresse oyo totieli bino. Maxi Bio Café eye mpona kopesa kimia na bavie de couple na biso na basanté na biso. Maxi Bio Café ezopesa nzoto kolongono. Mesdames et messieurs, l'actualité dominée par les 8 mars, Cindy Leker au stade municipal de Massina. Donc, c'est les rendez-vous à ne pas manquer avec tous les Kofiettes et pourquoi pas Kofifi. Et rendez-vous pour Bana Chang, Bana Kimbanseke, Massina, de partout au Bolingaka, Cindy Leker et sans oublier grand prêtre Kofi Olomide. Rendez-vous est pris les 8 mars. Stade municipal de Massina Totonda Ebele naebike bandeko belé barozala wana batuloko la ba trésor Mputu honorable notre honorable Yabana Changu trésor Mputu ya Gaga très responsable de rozala ba Boutri Bolanga Cindy Leker aiko beta po se pesa bana Massina bana Njili bana Kimbanseke bana Ntsele bana Maluku bana Mbankana Mikondo tokutana le 8 mars na municipal ya Massina. Rendez-vous est pris pour na bandeko nyonso balingaka Cindy Leker. Merci beaucoup à tout le monde parce qu'on va parler de Tchangou. Je dis merci à Yuka Bwiku depuis Paris à Rotala biso excusez et merci à Rombox Yannick Kinia Azotala biso acteur à film. Merci à Trésor Mouchi Fondation Mouchi na Bosanité bienvenue Vangasele Yao Dilo Mampuya, merci à Yade Golmata, Tokutana le 8 mars, la municipale à Massina, et Kusala bien, Mokonzi Rigo, Aebi Marambo yo bien. Yannick Kini à Rombox, Aebi Marambo yo bien, Najoli Ilunga. Je vais recevoir pour vous Landry japonais des quartiers latins. Landry, ça va? Ouais, ça va bien. Santé boni. Faut que ça rende Landry japonais soda d'esprit libindimoko. Ah? Landry japonais soda d'esprit libindimoko. Pourquoi libindimoko? Libindimoko ngana za soda. Ngana soda peno keto mobutu analoba inachaka mutema. Mwende analoba. Nachaka mutema papa nani d'esprit libindimoko. Yalikuwa siko Kofi Olomide. Bataka mutema pa Landry japonais soda d'esprit. Na pesi batutu balinga Landry japonais bambota trop. Webi ke tomona na kala nzambe mutabateli biso ya na profiter na pesi na passer na nga salaire mwanda na pe mbota tu na pesa sous passer John Moponzi
bambota to ya pesa siko ndoya nzambe nzamba musique c'est Koffi Olomide pour numéro 1 na kati ya Congo musique azalaka te oui bien azalaka te numéro 1 musique ya Congo azalaka te nandeni pona nini omoni na kati ya Congo tozana ba mise ba bimebele ba papa na biso batabule baleka ba wendo ba pepe kale ba nani pe banu ba bima sumi kolo ba sapika danser ya numéro 1 na kati ya Congo azate mais numéro 1 bangala azali numéro 1 bangala azali numéro 1 pa baluba azali neti biso kota bayombe kisusu mabiala na ebite so na kolo na lekolo na bino so inani mais ce qu'on nzamba musique azali pour contrôler musique tout le monde entier c'est Koffi Olomide na pe bambota to sika azali na boss nanga voilà le 8 mars makamezo ke bon avec honorable Cindy Leker mabena ebisayo takande tuza tututoka tuzosala musala tuzosala musala makasi bozotambola ba totambola donc tuzosala musala ya GT donc tozopanza panza de tuzopanza donc G totambola le 8 mars c'est ça mabe le 8 mars eza mabena ebisayo ya on a isa bateau tout baninga musique a bien eza première fois moi sabeta na stade na Afrique on comprend on a quatre Afrique mobimba première fois moi na moi si aux Africa beta na quatre stade eza première fois pour basi musuba ya kani ba ko beta ka ba show moi show moi nini mo ba bengisi moi ba tele playback mais siko pena ke live pena ninge beta première fois mutabani on Cindy Leker ya on a joué ça bateau le 8 mars c'est ça mabe to bengisi bana ba commune tout pour journée les ana ngote to ba bana tiangu te isa bena commune mobimba ya villa kitsa samba bato ba ozala wana bato ba uta ba bandali ba kei bato ba uta ni po nini to pekisi lo mo to pekisi bato ebele ba mise mibali batika na journée na petala ba ngote bebi ba kota ka tika ba kota ba mise to ba na mibali ba tie o le to beta le 8 mars o to beta journée za ya ba ngote ezala ya ba mama yango singa Cindy Leker aya alongole loko wana le 8 mars bato ba otala Cindy Leker niveau ba mona degré ya chant bebi so kuneza koyemba ya yemba kateke o mona Cindy Leker ayemba wazo kanga miso o chabotala o yemba meloko pema azo minyoli sanzoto te on comprend Cindy Leker pena ko yemba le 8 mars mabe pe stade wana ya municipal na biso masina wana e ko maloko poto pa matosi zo uta libanda ezoya et gogo maloko la poto mais yo bengisi banani parce que événement ngo bat bazo zelango nga déjà trésor mputu batie ba banderole nga déjà honorable trésor mputu et lo na yebisaka batu omoni tiango ba ko tianga na bango ba infiltré belé ba député ya banini ba aider ba tutu siko vérité yo komi vérité bimi trésor mputu vérité bimi ça que trésor pour toi ça wana trésor pour tout na peso mbota to tour gaga yo to raté te na bala raté bala na ki député bala za passe bien o sa succès na mboka o passe mais soit gagnant Bosco Maramusco et Maramanini député numéro 1 na kati ya masina ya nzili ya tiango wana c'est trésor pour toi ça wana tout ça na batuka ba fina lino business nzamba ya chombo kuna baza wana ba fina ba ogiki ngombe Airtel Money ba fina ba Bruno Lubika mbonga pop ba dota de kana baza wana donc na biso le 8 mars c'est ça ko beba la bengisi ba voix chérie tout baninga musique kaya bien ba mama baya balata liputa balata kitoko ba omona Cindy Leker ndinga za ya wana niveau à chant au Cindy Leker otika wana non te muta otika wana donc masina pena merci beaucoup et loko wana salami pour anini omoni banda Cindy Leker azwaka saki na ye abina ke luka vie banda bima ndenge zalaka biso tu neto zalaka ki olongo kimbwala okoti pena boke luka vie na otiko même pas Koffi Olomide ozupe vie banda wana Cindy Leker na ta sepelisa batu ko tokuna ya on so Cindy Leker azozonga na makambo bela par no ma musique azonga pena ki ba mame belé ba ozala wana ba comprendre que Cindy Leker ni makambo osali la bango voilà merci 8 mars batu baya Landry japonais le 8 mars tozala wana na yebi ke bandeko belé pe ba rotonda wana ba maître Serge Mundu ba rotonda wana ba Yannick Kini ya Rombox bakozala wana et pourquoi pas na ba master tout balingaka Cindy Leker mais to solana nous lelo totalaki l'artiste Michel Soleil wanga lobi likamba bakoko yoza koko nae bandeko belé ba bengaki nga ba bi yambela so Landry japonais autourne na biso ye est-ce que oza pena koko ya Soleil wanga nga Landry japonais na koko na ete. J'espère que vous avez ngani muna mema quartier la terre. Ah?
ngani muna mema soleil quartier la terre ngani muna mema ye ngana koko na ete ngana mwana Koffi Olomide ngana mwana Koffi ngana koko na ete ezaki tozalaki na ye bien tozalaki na ye bien tozalaki na bien tofifaka na bien tofandaka na bien mais ngana koko na ete reprendre ngana koko na ete ngaza mwana ya Koffi Olomide ndenge ye soleil azali mwende soleil aza ndenge bafali bazali ndenge batutu baza wana quartier la tende nga pe nazalaki ngana koko na ete ngana za abimisanga te abimisanga nani abimisanga te ngamu muna bima ngamu muna beta longitima batu bamuna ti bamuna longitima ngamuko tinda koma pembeni na Koffi Olomide ngamu ulandi japonais ngana koko na ete eloko na webisaka batu ke na webisa batu ba comprendre yango abimisa koko na ye abimisa mise na ye ngana za koko soleil te ngani muna na soleil na quartier la te ngani muna mema ye yom to mema ye oh obi mise liboso na quartier la te za nani na génération na bango bien nani eza Gibson to sali oza corrompre wana kese panzani na mikili bazongi yokani bazongaka wana kese panzani bazongi babia Eric Tout Mamale JR Fonge reprendre bazongi wana to obasala clip na GB oza corrompre misa liboso bazwaka ezaka nani ezaka Gibson après wana ngai nde muna kezwa soleil tema to leni koto mona kasavu ngani muna ene quartier la te reprendre ngamuna yenaye ngana koko na ete aluka misene emuko tsa koko na ye ngana koko soleil te si un message oyebisa ya otala ngalo na oyebiseka ki o Koffi Olomide pesi bango des fois pesi bango baluka bakoko ndeti ngala ndi japonais na bimisa koko ebi koko na ngani merveille mwana ngani yom to yana ye o mwana nganga mna bote na ninga ba porte ponga mna bota ngana koko na ete vraiment pena roi sozo la nanga landi japonais ngaye so na zai koko na ye na beli awa ngana to bela mutucho ebiti soleil atindela ngani atindela ngeloko te mutasunga ngezaka Koffi ngana koko na ete iloko ngo ezo peso pe passe tant bat bande ko ba ota epesinga passe na ne pena ke ya ko lo ba benga nga koko na ete ngana za koko na ete et comme là il peut mon pas comme pas batu nyonso tout les émissions sala ki na internet c'est l'équipe batu tout batala internet ba yebi ke le kay bongo ngalo la isaka roi lo la isa soleil a formé ba musicien na ye atika ko compter na ngala ngi japonais ngana koko na ete au point banda roi kenda poto ninga kenda poto bongo apesanga te loko moko te atindela nga te loko moko te atika ko compter na nga ngana koko na ete a formé koko na ye a formé misien na ye o a formé o pese ko matika ko diembela pananga ngana koko na ete ngana za mwana ya Koffi Olomide ngana ndenge mona ye ndenge ya quartier la terre ndenge pena ali tonga na beta longitima mopo wa sala fier to na beta mopo wa sala fier obi puis wana o sala ndi mopo wa ya zala azala kapi wana yemba kati ya sali vocal ngana bini ngana koko na ete ngana mwana Koffi Olomide ngana mwana Koffi apo na ndeko kone mususu apona ngaite ngala ndi japonais Landry japonais mesdames et messieurs donc merci beaucoup Alandu Muzinga Mokonzaren ma tout idole ya Deborah Bofando la joie Amado Pichuna topesi mbote na Sam Kunku le nécessaire ya Aimé Kunku bonheur luyeye depuis les États-Unis bambote belé tozo zela kaka na yebi ke bientôt là ba makambezo ya et respect à Trésor Bozo les mannequins les plus chers, merci à Léa Dimbi Mama Social, Marichal Souveillé, Sazota la Bisso, mais total IP, idéologie de donc Bisso, on a un collègue à Soleil. On a un collègue à Soleil, un collègue à Gibson, il y a Montana, il y a Fali, il y a Deo Bondo, il y a
yaba CNN yaba tuto balika na quartier la tenga na koko na été ngana za mwana ya Koffi Olomide opo ngana mwana Koffi ngana za koko na été donc oto la penda alongola eloko wana eloko azolo baona alongola yango ngala ndi japonais ngamona liki na TV peso na zaiko ngaso na mutu na ye bana kina poto ya benganga na ko pe au téléphone nga na pe au téléphone nga o taper numéro soleil za na téléphone nga te très bien numéro soleil za te so biso pe na téléphone na poche na bengana ati na bengana na yete téléphone nga yango na bengana na yete to sola raté eloko moté bango baza ba collègue na nga landi japonais tout ça na bango to bundana bango bakoka guerre te batika quartier la terre nga na zo continuer toujours na quartier la terre nga na koko na yete nga na za mwana ya Koffi Olomide nga mutabo tanga Koffi Olomide yango biso tout ce que tu ça faut que tu pesa de Koffi Olomide bakoko eza bien alongole loko wana aza mise ayemba bien a formé mise mususu oyo oyemba na ye oyo osala makamu na ye ata la poto kuna akobimisa pe koko ebe ngo ata la poto akobimisa pe koko pour moi c'est bien ba chanter ba na poto kuna ba bimana nti akobimisa bango atika compter na landi japonais voilà merci beaucoup question sous Keza poto 6 na biso tout le monde appelle le président artiste Fally Ipupa Mbote na Macron le komiga ravo loba leader no pas ça président Mbote to ba yamba audience. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defuate. Chez Djonga de. Chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defuate. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Tele mone namira ya nani chez Djonga de. Oui frère, Babi Djonga futur hein motorosi la 50 boîtes na katakine chez Djonga soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit non na messe c'est quoi qui s'endako chef ma mère m'a passé l'un qui s'est passé ma fille de bateau sur la tête la scène qui soit timide la katia ba rouge wa ningela chef banda la bandi comme moi si inane chef ici là au monde beaucoup faka oyo biloko so boma bino ndila o lokola qui s'endako papa oyebite ke laboratoire mais médecine et c'est une solution ou de kala solution ignorant zéro la sayo omoni oyo séminaliste suppositoire oyo séminaliste comprimé on a ba hémorroïde voilà omoni désostril oyo et ça pour la faiblesse sexuelle et pour la fragilité pour la basi et qu'on aide ma casse. Mais borex, ce que c'est traitement nyos tout. Il y a hémorroïde, nesiko yoko banda ko pakulango, on a nzoto abiso ba papa. Ce qui bon lingi, on mesurait ba centimètre non avant banda ko pakula. Pour mo koloko ça, on ko mesurer les sous, on ko mona que box toujours champion. On comprend? Ba question nationale question,
okozonga esika mosusu te na Congo kaka na laboratoire mais ya misine et puis esalami na banzete ya Congo banzete kaka ya Congo banzete mosusu te ya Congo nde mama nakosi ye patron kosi wana nde akulunga bores oyo mobali na nga asalela bores oyo soko na bores oyo te me mobali na nga tozonezonga ya mokibe omoni bapiso topresente yo esalami na bapharmacien congolais docteur Pichu Tondele yemi savant mbote na biso bandeko ngai docteur Pichu Tondele naza pharmacien ya formation nazwi formation na université ya Kinshasa na faculté ya pharmacie et puis nasali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Nazali ko œuvre dans laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire MMC spécialisé dans la production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire bakisi ya partir ya banzete na biso ya Congo. Bakisi nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique oyo ezosa la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude ibele et puis ba kisi oyo eza na CRMTA ezali homologué na ministère ya santé c'est-à-dire dans la autorisation d'ouverture et dans la autorisation ya mise sur le marché au niveau ya mboka et puis libanda ya mboka bakisi oyo tozo produire na CRMTA et puis on a n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence où ils ont ça la mort biso na batradi thérapeute ou batantiro thérapeute. Et où y a biso? Donc il faut. Yaibi nalobia neti biso bata quartier latin. Neti nga biso kata quartier latin et l'homme na ko loba biso ça na quartier latin makambo komona ba président eh manje bosh biso makambo komona ba président eh makambo lelo te reprendre biso makambo komona ba président ça makambo lelo te et ça makambo lelo te donc on fait le média kanga ba photo na ba président tout reprendre et ça le ko ya pe soirée mo ba soirée mo ina yo baba président mo afanye ne wana o senge photo ne confirme bi ba senga ko kangi na yi et ça lisiko ba mission musu ya Congo awa ndi ba ko ba complexe ba photo afana ba mo photo afana ba mo photo biso wana ti biso ma mo ne tali biso te confirme bi kanga ba photo de trop na ba président belé pe ko kanga na mutu photo ozana numéro na ye eh ma cheko cheko po est-ce que kangi na mutu na photo est-ce que ça numéro na ye est-ce que c'est la sous-relation mususu Moni keza bongo te biso da quartier la te confirme la kanga photo kangi photo na mission o kangi na président o président na pas sous camarade ya Kofi ko nga photo na mavana na logo te et c'est logo te le logo sikeza te et logo sikeza na mote bo ya sana ane logo te kanga de photo na Fati moto kangi photo na Fati beto ya one makambo pour fatiguer tous les présidents du monde. Pour beaucoup de gens sala makamuni surtout. Quand on a des photos na fatinde. Yo quand une photo na complexe mo boy. Bino na bino beaucoup mindeli. Voilà, mesdames et messieurs, rendez-vous est pris le 8 mars. Stade municipal. Pena comprendre lo mo boy. Bon qu'est-ce que ba mo lianga ba photo. Ya mo ni ba journaliste musu ba mo senga ba pardon. Pour ba lembi photo. Pour prendre comme la bête, bah l'embi photo. Pour qu'on ait la photo, ok, photo ok. Y'a bon qu'est-ce que c'est bah l'embi photo. Mais biso sur ça ramène photo pas qu'on fait le midi, na caché. Et là on est bien, oh bêta. Merci pour tout ça. Un message à soi na ba fan tout batalio. Message à soi on a la sabatulani japonais na yeko lo ba mabete. Na yeko lo ba mabete, na yeko répondre ne muto lo ba kibongo. Soleil atike loko wana ngana za koko na ete ngana za mwana ya kofelo midi ngana bango to andenge moko ba collègue nanga to bana ba na quartier la terre to voyager ba na quartier la terre bango batika ko to kofi mais ngana continue toujours na kofi ngana mwana na ete na koko na ete à part ça to yebisaka ba tuki le 8 mars ba to ba yebe na chango et ki inda mabeba hôtel la sindile ki andinga koyemba sindile ki koyemba akoyemba danser match bosh. Il y a une bataille.
te Cindy Lecker Mbappé na kimia pour l'équipe on a oyemba baozwa champ baozwa makambo to bien bato mena bayeka le 8 mars ebele à part celo la saka bato kala mingi te premier volume déjà il y a disque na biso les gens bato bayoki yango basepelaki samedi ocho lekawa tobimisa clip moko ya olala bato bayabi yango kitoko sikoni ezana bela basa siko deuxième volume esika bakuta ba Davido na kati esika bakuta ba star amine na kati sikuna ya siko deuxième volume ya trop featuring au confirme de Sali bato azila deuxième volume na biso pour na kosukisaka Mathieu Bosch na pesi bato to balinga landi japonais mbota to na pesi kaka venanga Ogi Kingombe RTL man na pe ba mbota to venanga Bruno Lubika mbonga propre na pesi ba mbota to na pesi venanga Dota Dekana na pesi mère nanga Gracia mère nanga Gracia ya Dota Dekana calamité salon na Wileri wana ya danser na pesi be sumbote pa ya Julie Lubaki mama na Sylvain na Jelia na pe ba mbota to na pesi mbote risu e pa ya pire ngasko ya makasi liboso ne mai katikati mai simane mai océan dialogue mais lo mona olinga kana idi sa boss Mathieu Bosch bino bo triquer batwa et pas nani et pas mukonza ba déclarer toi Pablo Kini, merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Oh pour nani c'était Mathieu Bosch face à Landry Japon nani appelle sa boss li kamola boss na zo ibsaka boss nanga Pablo King o Landry japonais merci beaucoup. Landry Japonais. Rendez-vous est pris, mesdames et messieurs. Le 8 mars, stade municipal de Massina avec Cindy Lecker. Merci à Trésor Poutou. Trésor Poutou, honorable Trésor Poutou ya Gaga. Député, nous sommes na Tchangouana. Ba ko kaete. Na yebisa papa elobelo ba ko rater ça nini. Député faut en avoir succès. Oui bien mon. Faut en avoir succès. Faut kabaka. Il faut na no kaba. Pe il faut ça nini. Député ba ya wana bazana mapangu na nzili. Batonga na nzili. Basala ni na nzili. Mais Trésor Poutou abongisa ba na nzili avant koma makambo batu ba olobela o. Donc Trésor Poutou pour être au tiers point. Merci beaucoup. Tout ça batu le 8 mars ba ya ba mona ba Trésor Poutou, ba mona ba Dieko Dimaya. Ba mona la journée wana le 8 mars c'est ça ma bé. Donc et c'est un week-end boy. O ba beta na ville. Ba zwanzani. La pesi ka mese bisomba somba. Oui bien. Mese bisomba somba bien. Nani? Bien filé. Bien filé. Les émissions sont la bien bien filé. Calamité disque la marché tout là. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Rendez-vous puis le 8 mars avec l'honorable Cindy Lecker Torotonda Petrozala. Nanko. Bonne chance à Cindy Lecker et bonne chance à tous les mamans du monde et bonne fête à toutes les femmes responsables. À tous les femmes, les demoiselles T. La pessima salanga nyama encore. Ma salanga nyama encore na parlé. À la prochaine. Bye. Chanja comme nyama Cindy.